people. Boni bino boza bien, biso toza bien. Merci na koyamba biso lisusu na bekran na bino. Merci na bolingo obo pesa biso. Merci ndenge boza toujours fidèle na biso. Biso tozali réflexion. Réflexion na yo, réflexion na nga, réflexion ya biso nyonso. Toye na question de la semaine. Et puis toye pe kosenga merci na balandi et batali. Il y a réflexion. Tous en habitude, il y a ça l'émission samedi à 19h30. Na ba question to salakaya de la semaine, ba question. Tu peux savoir ba question pour bino tout comme biso tu peux ça yano. Tant tu peux savoir ba question, tu préfères ba question ezala esalama na soko sala biso vidéo, sala biso vidéo na boyete mais na boye. Tant que ça la biso vidéo, biso tozala capable en tiango na channel na biso pour aimer ma moko moto moko bisika zali réflexion. Alors to le bara toujours réflexion na yo réflexion na réflexion na biso nyonso pour un plus na yo est très important pour réflexion à kola. Merci na bino. Alors toujours tanga question et oui c'est pas ta ndeko na biso. Merci beaucoup na question tinde biso puis merci. Nako apprécier musala obiso sala na réflexion. Papa Atouni. Question numéro 1. Alobi, quel est le but de la vie pour vous? Kozala na bomoy et pas na yo et le belao nini. Kozala na vie. But na ngweza nini. Vie eza nini po na yo wana ka tozo break on down na moi lingala facile pour to comprendre. Yami bale atuni comment équilibrez-vous votre vie professionnelle et personnelle? Ndenge nini omekaka ko kabola vie na yo ya musala tout comme vie na yo de chaque jour. Yeah. Na musala okabola yango ndenge nini tout comme soko za na musala te okabola vie yango ndenge nini. Pour la nini oka exemple pour misusu ba camarade musala tina ndaku. Ba camarade musala tina ndaku ba kolia fufu na ndaku ba kolia ba mapa ba kolia ba chorisho na ndaku mais ba camarade musala tout combat musu bazali limite bozana musala etika na musala atakutu ya na social media muninga ezakate na musala etika na musala na ndako etika na ndako ndenge pe ba mibeko musu ezaka na bandako okome ma camarade de classe na ndako te mais okome ma camarade d'église okome na ndako donc batuni biso but ya vie ezandenge nini. Et puis au kabolaka vie na yo professionnel ya musala na vie de chaque jour personnel ndengeni. Alors wana ezaki ba mituna na biso ya réflexion na yo réflexion na nga ya biso nyonso un plus na réflexion na ba question oyo réponse na yo ezala très important. Et on dit quoi? On dit merci et à la prochaine. Merci beaucoup.